Musique, garde à vous. Anzi tu sukwa tata fumwa longo, fumwa dibu. Tate ba mama kiambote tu aboyi tukolele tutezele fioti na kombo tata mwana pe tata molimo santo oyo balobi na biso yango nde tokosalela tongo ya lelo toza na ntinsani batata na bamama mpona majote oyo etikali biso moko tozomona na miso zumbu de kela bisika nyonso bilembo ezali tomoni bapaya bie tomoni bango te baye kotambola na nyonso bazwa koyoka bango mpe baye na visite. Alors kinzungidila le 8 toza na programme tobanda kosisa bisika nyonso batetela kuna na nzundu restaurant nano bobandi te tozotalela bino toyokani bie toyokani te batetela toyokani ulia shongo oyalaka kange kila losaka kakasaka elo nakombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Tuvutile fundale matondo tuwide malongi tusalile sala utete sikuvamba nange kuvamba ne moto muna tukwenda tukala vitentu sala mani makengisa sumule onzo ya kalepi muna zola kwangi isi mwane mwanda welela amen. Lwendage mote
Munkumbwase ye mwana ye tata mwanda felela bisiki nzungi dila bisi zunga bawonso no munza ya mvimba bampangize to bina kumbutu donc Europe ya wonso no ku Amerique ye momo wonso no mwankaka ye bobo bina ku Kinshasa ku Matadi partout ku Afrique du Sud kia mbote kino kia kingi diaka kituki di kwa beto bambangize no twena kusina kunkamba yelu sele midiampa kwena tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela kiambo tekeno kia kingi diaka volu kutumuini tuyokele mpasi mukuluwana message pour une meilleure audition muini mbote tawila mukingala bandeko na biso ya zunga bandeko na biso ya zunga à travers le monde papa tata Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu azana esengo mingi na ndenge misala ezali ko salema ya ba site oyo apesa kibiso na tongo ya lelo le 27 août 2021 auti ko pesa message bolanda yango tolobi na bino boye to continuer ko fournir ba effort auto sala bandeko ya Europe participation na bino na ntinsani tango nyonso toza komona yango bandeko ya Canada États-Unis toza komona yango bo continuer pamba te posa ya tata Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu misala surtout ya zumbu ya kela esila na lombangu ye moko ayebi pona nini azosenga ndengwana to s'impliquer ndenge to s'implikaka to s'investir ndenge toza ko s'investir to lobi lisusu papa zana esengo mingi pamba te effort nyonso oyo bino bandeko na biso bozo sala iza komonana ba oyo nanu balamuki te balamuka na pongi bisizunga to lamuka na pongi pamba te misala ya kotonga basite ezalinde ya biso message yango tozalaki nango pona kopesa bino tosisi boye na komba tata mwana pe tata molimo santo amen.